Bandeko balingami mbote bisika bozali. Rendez-vous ya lelo, les rendez-vous moko eumeli. Elingaki salema il y a 1 an passé. Mais ngai nazelisa ki moi muke, ce n'était pas de leur faute. Et il a qui peut bango bake moi voyage et ça bateau baza kotambola mingi. Mais lelo na yambi bango. Mais information d'abord, on a compris. Je sais que vous aimez beaucoup la politique. Mais un seul conseil. Sur le lingi Congo, il y a sika, il y a bien, il y a malonga. Tout ce qu'il y a dans la politique. Et là, quand on a Congo, il y a des Congolais dans les pays où ils sont là. Quand on a loko a longwate. Ateza lokuta akotika la. Pour abima, yo Congolais pour bimisa ça passe. Il faut mpaya ya abimisa ye. Atie place musu afandi Jesus. Habituez vos enfants, vos femmes, vos maris, vos frères, vos parents à aimer ma émission nyonso. Tolobi politique, tolobi social, tolobi spiritualité, tolobi religion, tolobi sport. C'est comme ça que mon Mindele pour dominer biso. Je vais vous dire une chose. Mindele moko a sali fête. Le kola zala qui relation na batumwindu. Abengi bango kuna na poto que toza kozwa apéro. Ya eloko tozo sa. Mais toko banda 17h pour 19h. Mutu na mutu ake. Ok. Mais là quand il fallait toko d'abord église, soto longo église, de toye ko fêter awa. Et que ça la bongo, c'est-à-dire, 15h nous allons à l'église, 17h aussi ici, 17h fête la biche bandi, 19h, 19h30, et si nous avons accueilli au Panzani. Qu'est-ce que le blanc a constaté? Habituez-vous à ce langage qu'on vous donne. Bamindele, 5 minutes avant l'église, bakomi. Bafungoli bikuke bango bakoti na ba église na biso a réveil donc mon bon mesano bafandi. Ko fanda bafandi babeti plus de 30 minutes ata kora les akoyemba te nini balobi tozo zela bato tozo zela dirigeant na comité pasteur kuta kokota sikote azana esika kotela retard ya 1 heure yeko bandi sa église. Mindele zaraki eza komona batu mwindu bazako ya moko basali église basali ici fête ya banda 17h6 19h batu bakie ko sukola bakie ko lata bakimbundi na bango balingaka monzele bazala ndenge wana baya siko fête baye bakuti mindele esi ekomi vers la fin ya fête bango bakoti sikoyo na ba 19h moko bandi koya esprit na bango balala na fête tongo etali mondela bengisi batuto oyo bayaki wana biboya to solola alobi je comprends pourquoi l'Africain ne décolle pas, pourquoi l'Africain a ça kokende musika te problème na bino yango yo bolingi kozela trop biso to bandaka na bandika kawana na kei poto ya en Afrique biso mindele to raisonna ki te toyeka ezala ki pasi mais to sali makasi tango to mona ka possibilité ya que mutu mwindu esika zali oyo richesse ezali so na sengi aboyi na oya na bomi esili to umela lati to yeko mona ke bino bo zela kana bino kwa pamba boza ko zela bo zela tango esalema pona bino. Au lieu de profiter de la présence. Effectivement, bakobe na biso na musala toza na retard. Bakoye bisa biso to solo la bokoko izaki nini. Toboyi pa mundele ayebisa biso to boya. Spiritualité, est-ce que mutu mwindu abota maka boya ayeba nzambe te. Mutu congolais azoko dimango. Et que toko traiter problème scientifique va traiter la maladie telle et le côté te biloko les anga dose mais so ba yebisi que kopo yango yo ko lekisama ya wate des doses mais ya boyi dose ezaka ya mondele. C'est ce qui fait que aujourd'hui je vous amène
a écouté batoyo bobota bana bango place moko njamba kela bino bisika moko alakisa bonzambe na ye epai na bango epai na bino lolenge moko mais bolinga koyoka bango te kaka mupaya esika wana de mawa na biso ezali Félix Tshisekedi ko sala makambo nyonso comme président de la République tant que tokozala te na koyebaka ke nini nzambe apesa biso tosala yango mpo tokende liboso tokotikala bato ya nsima kitawala bonjour bonjour parce que vous avez la religion ya kitawala. Merci beaucoup papa tosepeli topesi bakongole mbote Jean-Paul Katota Kirikou oyo kombo oyo ezotambola mikolo oyo je suis accompagné na pasteur à se présenter payement. D'accord. Pasteur yo kombo na ngai pasteur Lokelemba Antoine Isofaya. Abita moi ki mongo. Wa matata. OK. Kaya bato e kafera. Isika di panda et fandi. C'est vrai hein? Voilà. Vous savez awa toloba to bombate. Et loko bombe ça. Ko finga sima. Voilà. Poto yebani. Ya biso ya soki ye ya biso faut finga. Mais mundela ko ya na façon tout te ba ko yamba. Aujourd'hui mundele yele biso mobali na mbali babalani. Mwasi na mwasi babalani. Non, et ça du problème. Problème ça ka bino kitawala ye bilo ngodi. So lobi bakoko bando ke. Voilà, yango na congolais. Or na le solo lobi na mama moko Mama Clémentine Nzuzi. Yepe ayebi makambo komi yango makasi. Asa professeur monene à l'université à Koli akomo tika. To solo na yebi maman. Oyebi te pourquoi moi je viens vers toi. Tu es une richesse. Ba congolais makambo na biso yango pasteur okolo basiko. Awa soko koti na église a réveil ba bengi pasteur otie kurusa. Ba tutu ba ko to sayo. Ba pesi au poids. Oboti bana musu baboti bana moni bakoko sima yo okufi mais okufi pasteur tango génération eko lekata 4 baya kotanga ka komore tika bakoko wana baye bakanzambe te mais na bomoi na yo osalela nzambe siko otuni ye olingi otanga nani Dieu de Jacob Dieu de Moïse. Au moins Moïse na Jacob. Bangonde. Voilà. Tokolo belango. Likambwana moni yango ndenge nini. Kitawala elobi nini. Merci papa. Na motuna et ano kitawala. Ezali mission oyo. Eyaki kolongola Congo pe Afrika Noire na bombo na maboko ya mindele. Ezalaki mission watchtower d'Américain noir et d'Africain noir. Kitawala c'est na moya baswedi. Ici quand le watchtower ezaya ba monsieur Russell. Voilà. Il y a témoin de Jéhovah. Mais dans l'histoire on a eu. Voilà. Lui le témoin de Jéhovah là était franc-maçon. Na tuna ba témoin de Jéhovah. Na mona mukolote Russell hein. Oyo alongwa na franc-maçon, alobi na boya ngo akomi pe chrétien. Na moni azoko makaka. Mais so tali temple et c'est comme ça belaka okomona ba trait na ba dojo et après presque ndenge moko mais maintenant watchtower wana ça vient des États-Unis. Watchtower lingi koloba nini watchtower ezali moi na sanja c'est-à-dire explication bangre na langue nini na anglais babengi moi watch ba français babengi soleil sanja na anglais babengi tower na français babengi la ligne biso et pas na biso lokola na bangala to bengi moi na sanja c'est-à-dire lumière polele alors combo ya watchtower mena mindele nde pesa bino tango bayebi ke bino boza moi na sanja nde batiango na langue na bango batie na langue na bango po ezali eloko eyo eza kolakisa mokili mobimba il faut eyeba nzambe azali polele azali lumière nde babengi epa na bango na banglais watch na tower na ba français soleil na la lune epa na biso sanja na moi baluba bazane bengeli na bango baswidi bazane bengeli na bango bakobenga moi na sanja ezali polele mission oyo eyaki kokanga munya nengondo mission oyo eyaki kokanga gouvernement belge na
religion na mission na ye catholique nde mission watitowe d'americano et d'africano kitawala et bandi na nani awa na Congo parce que et bandi ka pourté c'est-à-dire et na mutomoko c'est ça azwaka révélation nanya kitawala ekomi na province ya Katanga et bandi na Mwamba Zelom na Kisimba Janvier na Katanga bon na Lualaba Kisimba Lualaba eza baluba voilà c'est ce que je voulais parce que Kisimba eza bato ya empire luba voilà parce que province ya Katanga kala kombo na ngeza ki Lualaba voilà na 1929 nde baye kolongola bache Katanga voilà mais nyonso wana eza baluba ngo baza baluba ya Katanga na baluba ya Kasai c'est ça OK tant monsieur bandaki na batuana monsieur bandaki na batawana elongwe na mbonda esika kokolo na biso bato moindo azalaki po bakoko na biso oyo bakangaki ba esclave na barabe o ba memaki bango na bombo na Amerika nde baye kotinda message elongwe na mbonda epesami na prophète Judge Ritere fort na bloc en New York prophète azui yango apesi yango na des professeurs Maya na Markelike na Nyomanya Salan Maya na Markelike bakomisi yango na Capton elongwe na Capton ye kokome pa ya Lobati Ngoma yende ayaki kotika sango na province ya Katanga na district ya Lualaba na territoire ya Nkolo Sefeli Kitetu atiki yango epai ya Mwamba Zelom na Kisimba Janvier alobi mondela azali konyokola bino na likambo mosusu te ezali likambo ya Nzambe boye bakosambela Nzambe ya bakoko na bino na identité na bino parce que identité oya yeli bino wana ezali ya malamu te likambo oyo ezali makasi bolenda bobunda selo yo pona nini sabwane yeli kaka baluba e uti musika kuna bakendeki boumbu mais yeko ko ekade pa baluba ezali bilaka ya bakoko ndenge bakanaki ngana otokokoka koyeba te esengelaki esalema bongo po epanzana na Congo mobimba pe sikola Congo pe Afrika noa mobimba lokola ekoyaki epa baluba baluba baye koteya batongi gare ya liboso bunza ekweyi mondela atiaki bamoye fimbo elekaki makasi batie gare mosusu boling kasasi ekweyi fimbo elekaki makasi baye kokoma na bolingo awa na bakongo fimbo elekaki makasi ekweyi baye kokoma na Equateur na Ekafela nde sika likambo ya indépendance ya Congo ekendaki koyinda bakotaki ebele 9999 oyo babetamaki epa mondele lokola nyama. Très bien. Donc on a des cafés sika makambo et Fandi. Voilà. Maintenant awa na komona que avant de continuer na tiana nous œuvre oyo président de la République Musée Laurent azali esika uti koloba esika liloba yaki bapesi yango na Kisimba Janvier na Mwamba ya bota makuna voilà basali bombi mbula mine ba bomiye ngai nazali pe koloba na kati ya koboma na ye atako ayebaki makambo mosusu mingi te lokola boza koloba mene ya mwena molili mindele monaki oyo mwana mboka ye aumela te voilà toluka mutu mosusu totiaye. Alors, na sengi na bino botala bakuluna oyo bazwama ki bakena bango na kanyama kasese. Batu bingi babadaki ko intoxiquer bana bake ko souffrir, c'est-à-dire kuluna soka tikala azobeta bato awa azabie. Soka ki ko sala la Congo musala ake ko souffrir. Congolais passe le biso angwana. Boche la biso vidéo bomona masango oyo ba produire. Bande wanangai bakole sango Lubumbashi bapesi programme ekokende na Lubumbashi na Likasi na Kolwezi na Kamina na Mbujimai na Mwenaditu na Kinshasa programme mususu bakofungola centre na Congo, centre na Équateur, centre na Mbujimai boka lisana no batwana tout ce qui va venir ko produire zamba bakoko za basala 20 heures. C'est des milliers de tonnes de maïs qui sont sortis du centre pilote Musée Laurent Désiré Kabila de Kanyama-Kasese. La moisson est donc abondante pour la saison culturelle 2020-2021. À la manœuvre pour lancer la récolte de cette saison agricole, les commandants du service national
le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, qui a supervisé personnellement cette opération. Et Koulouna de la première et deuxième vague ont été mises à contribution dans cette vaste campagne agricole en ce qui concerne les travaux d'ensachage et d'empilement des maïs issus des milliers d'hectares de terres cultivées à Kanyamaka-Sese. Après la mise en sac, ces maïs vont prendre la direction des centres de consommation Lubumbashi, Kamina, Likasi dans le Haut-Katanga, Mweneditu dans la province de Lomami et Mbujimai dans la province du Kasaï oriental. Et dans un bref délai, Kinshasa, la capitale. Depuis la relance des activités, Kanyamaka-Sese retrouve ses lettres de noblesse des greniers agricoles de la RDC grâce au dynamisme du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Avec un peu de volonté, tous les secteurs de la vie nationale peuvent contribuer au développement de la République démocratique du Congo et au grand bonheur de la population. Merci. Production Masango Pelé. Nous avons ça. Pour tous les mabele. Mabele wana siko tochena no pembeni ya production tokena mabele ya ekafela. Kombo ekafela lobini d'abord. Merci. Nangina zoma maloba pasteur ape maman muke. Ya liboso ngana pesi no merci parce que rendez-vous yo e umeli ndengo lobaki. 1 an, c'est pas facile. Mais abilaka nzambe. C'est ça. Et puis tu yokokuta yo même teni poto. Ya wana nefsi no ba kanisa to église na bino. Oza moto église angu. Oui oui. Ozali racine. Na Congo racine. Racine. Yango oza na racine. Et là ezo c'est eza poso. Oui oui. Ngana bibi boye. Biso peto bino eliko lobaki. Eliko lobaki Congo ya lelo. Ils ont besoin de bateau baza peto. Bateau baza na makila te. Bateau yo baza na bosolo. Parce que pembe de lumière. Alors ceux qui tâchent ya jaune ezali mutunyo soto au monde. Donc là on a profité na peso vraiment un grand merci et puis na musala osala ka pona Congo malgré ignorance ya ba congolais ndengo lobaki biso to wuti musika nsele. Mais on s'est fixé avant midi le matin. Nous sommes arrivés aussi le matin. Donc mais généralement ce que les Congolais aïe pour na ndenge boye aoya teme yebisa que au kende poto aola na njili voilà yon to lobi Congo toujours changer en lobby voilà kita wala et café là on a pasteur ko loba moi muke mais na ngina beta moi histoire muke ya kita wala o ngana kutani na ngole ronde na mibengi kiriku na mibengi kiriku parce que dessin animé wana na loba ngwe histoire ya Congo. Et puis moi na moko falaki abima pona koya ko kende kutana na grand-père ayebisa ye kende kaka na sima ya mwasi wana longola epine wana karapa makamnyo se osa nini ekosila yango na ngai Jean-Paul Katota ba bajo okazo komona nga lelo na kendaki na village ya Bomanga na Équateur kokutana na bakita wala o bavandi depuis 1961 bakimaki na moment oyo liwa yela kimbanga voilà au même moment Lumumba eza masolo toko sepela vraiment to akobeta ngo moment baza ko bomana Kasai eza baza ko bomana Manono baza ko bomana Bukama ba bomi na nini na l'exaka ndambo ya histoire ndenge medele ils ont qui parti à Batumwin avec Moïse Tchombe azo boma ba décorer azo monde l'objectif simanango ba yeko éliminer pays voilà objectif ya bitumba wana ezaki nini lelo ba Congolais bayeba tant que tu as indépendance na 51 Mundela signé en 1951 kotika Congo na maboko ya ba Congolais ba salela spiritualité na bango ba bota gouvernement na bango ndenge bango bayaki na gouvernement belge na spiritualité na bango christianisme ya catholique na ba islam bango nyonso bayaki pona ko exploiter ba koko kitawala nde ba bundaki pona kuzwa spiritualité na biso moko to salela. Tant qu'on va signer l'indépendance, Bitumbo yaki na 61, c'était pour éliminer physiquement le possesseur ya livre d'or. Pour que ba vulgariser le message était ba te évangile te bazui mayele.
pona nini bapaka wana ba bimi mo discussion esalamaki balobi bana o nyonso tout déjà batravailler na mundele il faut basala nini bakende na mundele totikala na bana o na cerveau na bango bazana eloko te pour leur donner semence na biso bokoko na biso et puis ba oyo wana bakozonga tango bakozonga bakoya kuta déjà leno oyo botracé moyen babebisa ezate ba parents mususu na bolingo ndengo lobi congolais andimaka na ye ata mabezali andimika ote mindele bakendo nyokola bango bona bo division ene sala mande bitumba ya 61 et koya histoire est très vaste mais comme moment ya Congo qui trouve ti koma ngana komi kuna naki kotuna bango pourquoi depuis 1961 bovandi na Zamba butiki bisengo mokile boye kovanda et puis bovandi wapi kote babandai kokata bakoko na biso maboko pona ndenge caoutchouc ezaka caoutchouc te lokuta stratégie basalela ezaki stratégie bakomaki boya nzera voilà bakende kovanda kubata makuna parce que kuna pe esprit ezalaki moyen mundele akoma kuna ezalaki te na barabe makambo yebani les musulmans et consorts donc ça ni balobi to yaki apoto batela Congo to bomba spiritualité na biso na mikanda auto signaki na indépendance po boya komona ngo lelo to salela malgré pasi o to ndimaki kovanda OK nde bomoninga na bimi lelo on a pris de rendez-vous pour nous to akoloba 50 ans après 60 ans après 60 ans après parce que nous sommes en 2001 1961 indépendance esinyamaki 1951 ça fait 20 ans voilà bango bakoti Zamba ça fait 51 oui voilà. 51 60 bazaki na nous na kafela na ville bazaki kobomba voilà tango bitumbeye na 61 nde bakimi siko na Zamba baki plus loin pour kuna mundele moya koma ezali de 61 lelo 2021 tozoki déjà na 61 ans o bavandi kaka na Zamba lelo bato msusu babima mais bato bakoma kuna te je suis le premier congolais o na komi bayambinga parce que ezalaki bilaka bayambinga balobi na ngai vérité misusu bakendai kaka eza OK bafuli yo nde tolobaka na terme biso bakinoa bapamboli yo ozongi obosani OK bato bapambolaki ngai pona somba mutuka na ya kobimisa bango na Zamba otiki bango landi belenga nini elengi ya kisasa nde tolobaka yango moni la majorité ya bangala ba village na bango ya rien ah oui ngana tamboli ba kombo ebele boyo kaka banda kwa ndele nde tolobaka banda kuna ba village na bango ezana na matiti likolo OK ils sont bazo ko traîner na Kinshasa awa inutilement ba yebi histoire ba kitabo na mbongo y a rien papa ba image ezali o ngai na sala ndo moni pasi ti le loza ko continuer o le ba bunda ba bimise loko ya bokoko na bango valeur bango air bazui ba ke na église ya ba évoluer baki na catholique baki na protestant kuna les églises ba évoluer ba kota messe français qui tient propre ba teli bango tapis rouge sango boboto bazolo bana ralenti allié format voilà ndomoni ebomi Congo mais vérité tana yango ekoki poto yeba poto salela poto yeba te poto salela to yeba nde to salela to éviter to salela te et café là eza kombo mutu oui azala kinai et café là eza prison oyo yango na yoka soki nini akokende na café là voilà ezalaki prison oyo mundele abandai ko maltraiter baindo de ndenge batiaki na Katanga na Kasai na Bakongo prison ya suka ezalaki café là bakangaki bakoko banda ko maltraiter bango konyokola bango kuna lite na bango na bakoko ezalaki il faut batika mabele na biso gouvernement belge na mission na ye catholique bazonge pa na bango na époque wana nga na ye ko kamwake na Afrika pe na Congo ba église ekomi ebele na époque ya colonisation église ezalaki kaka moko catholique na moi protestant maternité kinge abimaki nde wana ayebi eloko abima ayebi eloko abimaki wana amonaki lokuta elekaki makasi alobi te nzambe alobaki bongo te tango baye kowelana na catholique ye abimi nde aye kokoma bible oyo imprimier oyo pona epesa Afrika noire nzela ya ko comprendre likambo mbala moko tozalaki obele na catholique na protestant
musulman bango bayaka po liboso bayaka konyokola bakoko na biso kokanga bango na ndenge olobaki ya bakauchu banini te ezalaki exploitation kaka mission kitawala nde bundaki na gouvernement belge mpo na epoke wana gouvernement congolais ezalaki te tozalaki obe na gouvernement belge na mission catholique mission kitawala nde eyaki kobunda na gouvernement belge pasteur tobenga ta pasteur musali ya nzambe na bakoko catholique abanda makambo mabe kala oui on a politique nyonso oui asakaka oui il faut azala kaka voilà ata koti mboke zotambola kaka voilà ata koti lelo awa na uti komona bilili na gangi mosengo alobaki le médiocre dégage na période ya Kabila anniversaire ya Kabila le 4 juin mosengo muto asali émission papa to sote kaka toke merci zela na pesa yemo idée na place wana catholique batu bakopike baki omoni papa ozo luke bima olimbi Jean Paul Zela omoni catholique ngana zoka mwana gouvernement congolais po na ebité mission ya catholique na mission ya gouvernement congolais esi esila ndenge nini gouvernement congolais azwa mission catholique mission na ye liboso ya bokonzi na ye est-ce que gouvernement congolais azana mission oyo ebundelaki yete azwa lipanda po azwa kiti wana catholique ateya biso na ebandeli malamu te bakoko banyokola bango nzambe alobi koboma moto te tango gouvernement belge ezoboma catholique azoteya apekisaki te koboma moto te ndenge nini azoboma donc ye na mateya ya koexporter pouvoir bokoko na biso zala pauvre okenela lola voilà gouvernement na fimbo babeti okotoyo voilà pesa mususu atako baboti babomami yo yebaka kanzambe voilà catholique bofukamela bikeko te liteya bateyaki na bakoko na biso bofukamela bikeko te bazwi bikeko pouvoir ya biso baindo ya biso d'abord ekei na batika bazwi ya bango eye na église sikoyo tofukameli ekeko mama Maria ozotanga eske oboyi ya koko na yo mission watchtower kitawala eye koloba bosolo ke baindo tosi tolongwa na boumbu tata mokonzi ya mboka asala effort alongola biso na boumbu ya libela po eloko moko mundela azozwa makasi awa eza bible oyo abosa na bible po mikando ya sinyaka na ekafela eloko ya komi makasi po baindo bakomi bazwi mayele batiende na bible miracle ezali awa nzambe ya Abraham asoki kaka na libota na bango na Europe kuna soki babondeli lelo telefone oyo ekosalema biso banda tobondela na nzambe ya Abraham eloko nini tosala batika biso ba réparateur est-ce que nzambe tango asalaka mokili soki kuna basali mais c'est pas bondeli biso to réparer est-ce que nzambe tango asalaka mokili apesaka mayele kana mondele moto mwindo apesaka ye mayele te makila eza ndenge moko mai ezali ndenge moko tokabwani nde na poso mais moto moindo aleki mondele na nyoso mais azwi pouvoir ya ye apesi ye tozosenga na tata mokonzi ya mboka ayamba mission kitawala bato bazokanga nzela ya kitawala na oyokela bango mawa o batelemi na 666 na bamaikali wana ngonga ikoki pasteur na kepa ya Katota. Oui, Kirikou. Kirikou. Ça c'est bien. Oui, oui. Aye Kotobola. Aye Kotobola. Maebima. Maebima. Alors, tango za kuyoka pasteur pour le baboy. Avant bon mona mokonza mboka quand même. Makambo susu sala ka que oyo boza ko bimisa. Afande ayoki. Bayana. Mais moi problème ezali composé la société africaine congolaise yango. Centre Kimbangwis, Bisonde, Atarabis, Président Kendeki. Monkoto, Bisonde. Vuvamo, Bisonde. Nani, Mpadi. Kasete, Bisonde. Mpadi, Bisonde. Zuzinkoya, Bisonde. Kabundi Walesa, Yepe. Ah, Tikawana. Denis Lesi Yepe. Non, non, bah, on va tout. Ah, ok. Après la bateau, bah, ça, on Organisation. On va les pour vivre, hein. Maintenant, est-ce que
différence ezali entre Kitawala na monsieur Fumu Kimbangu, Papa Mpadi et les autres. et Papa Kisi. Merci beaucoup. Nakati na bango nyonso. Tozolobela Papa Kimbangu. Parce que Bampadi, banani bango nyonso tout référence na bango Papa Kimbangu. Et puis le vrai nom, il y a Papa Kimbangu ezaka yango wana te. 2, Papa Kimbangu. C'est ya Tungulu, hein? Oui, ça ba kombo moko wana. Et puis la photo là, entre parenthèses, ezaka nde bachela biso photo ya Yesu, nde bachela biso photo. Yango yoki bango avant la kota na question. Oki bango ba mibengaka biso bana papa, catholique bana ya mama. Ya mama. Comprendre? Soko koti na kati wana. Omoni bango balobi bango nde. Mais na mituna na question, na mituna bango. Na okaki mutu moko alobi Papa Kimbangu nde basomba Congo. Biangenda nde bafutaka caution ya Congo na table ronde. Bakufuta caution na ndenge ni. Ntango bagenda ko samba. Non exemple na lo bona yo kaka. Balobi bango nde bazwa Congo. Parce qu'on a toute une question. Depuis nga na botami. Ba colloque, ba conférence, ba nyonso o ba politicien ba salaka. Si réellement Papa Kimbangu mutasalaki papa. So ibana bazo bundana akabola babetum. Papa mutoko tranché. Siko depuis nga na botami, makambu nyonso ya politique, c'est toujours l'église catholique na Europe. Ba tika la ko kende na kamba te pour Papa kabola bitumba. Bon to nito bimisa candidat commun. Papa dindisa biso na mai, mono ko sala favori asa nini? Akende liboso. Ah okutu babandi bisusu ao, bopesa kaka seni na mosel. Te esili. Esili. Gonga iko. Kitawa le bunda ki poto saka ba élection te. Les élections n'est pas donné pour l'Afrique. Kitawa le bunda ki pour na royaume. Congo, il faut ezala royaume. Parce que tout un continent. Bossa la ba 5 ans. Ba bazana na be fale centre. Ba ozoka courant mukone. Passe. Ba jeu wana qui quoi yeko loba esili. Na yeko loba na chef de l'état, nga na sepeli. Toyoka kiawa soki ba honorer Papa Kimbangu, mindele ba kokoma bayindo ba koma mindele. Mais je sais pas, lokwa pena na retraite na yeko bima na depuis na banjo tambola. Na moni ata congolais moko ta bandida ko changer na loboko, ako mata mindele. Oyebeza ba langage oyo, ozo ko encourager mutu mena ndoko pamba. Oyo ko mema esikati. C'est ça. Hein? Et c'est-à-dire par exemple moi na bukani makolo. Akomi na vélo. Ozo yebse ko ozala grand footballeur. Non, ça signifie quoi? Ouais. Yebisaye, makoro eke nzamba tikelo maboko. Maboko na yeko sala boye. Voilà. Mais biloko yo, bakomo koloba o bondela ko sala boye. Siko bazo tambola chaque jour. C'est que nzamba sala ke rero ko cha pour ça. Non, te pour ce moyen de la saleté te. Ba congolais ba ganza être noir, c'est être sale et faible. Non. Nangongo tokomi tokoki kochana bambelite entre bafricains. Kita wala yeko sangisa tokende liboso. Na sepeli parce que mokonza mboka asilisi akeki mbangu ye moko ayebi azwe lokote. Soka zolanda nga sikoyo ayebi chef de l'état soki ti sikoyo aza épargné na ba danger belé, c'est parce que de lui-même ayebi que il y a quelque chose qui manque pour Congo ekende liboso. Yango moni nzamba zo ko épargner na makambo ebelé, je l'ai dit tout haut. Pourquoi? Na solaki na téléphone kamuru ya ba prophétie na sala moi parenthèse. Mboka eko ko tambola kana ba prophétie te. Pour mundele asalaka prophétie te pour afutaka bana, pour afutaka ba chômeur. Eza organisation du travail. Lelo ba prophétie zo bimaka ibele parce que nous sommes faibles et puis nous avançons pas. Et puis ça soulage seulement des gens. Ngai na vérifier ndeno baka ADN ya Félix Antoine Tshisekedi. C'est une occasion na pesa ngo lelo pana yo peut-être pesa ya suka. Na tuni nzambe. Est-ce que Félix Tshisekedi a élu de Dieu de Toyoka? Na tuni nzambe. Na komi kolala nzala pona ba démarche na yo. Nazangi musala, nazangi place à kolala. Est-ce que Fachi aza na lignée ya Congo? Nzamba lobi oui. Bala musanga na menwe. Parce que nga ba pesanga ka matoi. Ba boya opesanga miso ba bina trop brutal ma betaka ba to kano pamba pamba. Nzamba lobi zwa bik na ju stylo. Abi koma kombo ya Félix, eza na 31 lettres. Na komi kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alobi tcha 3 plus 1 égale 4. Alobi 4 wana na opeso kaka moi bestre mususu to bomba. Alobi 4 wana ya liboso tribu Luba, c'est le seul tribu où ils ont 4 lettres.
tribu luba alobi 4 wana ya Félix c'est le seul tribu depuis Congo ezala Congo ekota na pouvoir 4e tribu au pouvoir oyo toyokaka ke muluba kozwaka pouvoir te ezalaki makambo wana te ezalaki muluba nde akokotisa Congo na royaume nde basali tout pour ezala mabe balobi nanga chiffre 4 wana aza na kati ya 4 évangiles de Jésus Christ oyo eza na mibeko mibale nde esika Félix azali abiso kozwi date de naissance na ye tozuka ya liboso 13 eza 4 eza na kati chiffre 4 wana ezali 4 tribus oyo ebundaki mpo tozwa indépendance esika liloba ya nzambe etambolaki esika bakita wala batambolaki mpona koteya liloba ya nzambe koteya mutu valeur ya être humain oyo aza pembeni na ye parce que moto oza komona ye wana nde nzambe. Et puis parenthèse, oui. Pour bato bayeba que Cardinal Malula aza muluba mama na ye Équateur mais azalaki ko yende muta forma ka bato ba réclamer indépendance na lokola naza sango moyena sala ngo ezate bokoko yango. Voilà. Yango nde ya kotisaka rite zaïroise na église ba Afrika ba monaka mabe parce que comprendre que saki na kati alobi awa lukuteza ibele moyena sala ezate na sina koti na kati ya mai na za kopola mais yo lokola loboko za ya kobima elambo za na kokauka Zwa kende mission ana ba kokata yango pona koluka luka. Tu es intéressant. Avance un peu là. Oui. Ils allaient parmi, on va avoir check-up. Qu'est-ce que le président de la République va faire? Le président de la République, on a écrit beaucoup de lettres, mais il est Kingonga. Tokutananayo, pour te remettre officiellement, pour qu'il ne repose sa président de la République. Tu sais qu'il y a l'eau comme souté. Ce qui a moni biso, makamba Congo, ici, ici. Mikandao Mundele a signé à Kufuta Congo. Tu vois une église qui m'a dit, bah pesat. Président akosangisa nde mangomba boya na ba magie boya na banini bocha na mesa tozui ema toche oye kokangama yango to kende kosalela de deux problème eza très majeur siko eza likambo ya soi-disant kozongisa minu ya Lumumba toyi koloba président a tombé na erreur te avant akende faut yamba na biso bakita wala parce que bato batindaka mais nini ekolakisa kelino eza Lumumba mais ya on a dit soi-disant ezali esika oyo tozokabwana na Mundele parce que Mundele asali film akosi ke Lumumba akufa bachai na sid mais bato batindaki Lumumba nde bayebisika Lumumba azali mais ngai na salaka émission na bité so bolandaka na lobi bachia Lumumba na sid onzoto ya Lumumba mais onzoto ya divinité oui bayebisika babomba. Merci papa to seka muke parce que bato baozwa ngolo to lo banyonso mais pour te pesa moi image. Mais moi j'avais fait l'émission, j'avais dit non, naïbisa tabana Lumumba, votre père n'a jamais été dissous. Merci. On a confirmé avant d'appeler sa pasteur Maloba, on a confirmé. Bato batinda ke Lumumba ezali Momba Jérôme na ki simba janvier. Bao ba utaki na Katanga na Kasai avant 1930. Pona nini Lumumba agendeki kukufela na Katanga nde balobaki bachai na Katanga na tono ya sid. Togo sa chef de l'état Géo Mundela dinga sala ye eza alingi asimbisa ye touche pour arrêter royaume wa Congo parce que Lumumba ndo akotisa Congo na royaume. Il y a des cérémonies officielles. Bino boyena mino Lumumba. Bana ba sa cérémonie basango. Est-ce que les Congolais mutu na bango zomona? Mundela mtamazolo ba c'est dans de Lumumba. Bofundi atate. Muta bomeli bino papa linu boye na mo sepeli botiango na cercueil babomi papa na bino ye na preuve na maboko lelo bazokanga bato belo apona bayibi siko muto yo azoko reconnaître abomela bino héros abomela bino roi ye moko na longola ye linu bino boningo ça la fête boningo ça la fête président de la République message vraiment ya makasi ezali soit ce qui agenda na eza surchargé à sursoir makambo ya Lumumba parce que nzamba zo pesa président occasion ebele mais soi-disant ba pasteur banganga o baza autour na ye bazo sosolaté. Pourquoi événement munene ye roi alobi akoya te pona Covid là de 1 auto na sur le plan spirituel événement munene ye troisième vague ya Covid et saline ebimi
Et puis, Papa, tu es un deuxième vague, c'est quand il y a ni année ou quoi, non? Au monde là qui a un wapi. Et ça, c'est Sango. Voilà. Ah, bon, gamin. Police, ça va dans Kangaba tout. Ça va tiens parce que. Pour aller mon tout monde d'accord ça dans les zones maté ya yemoko. Te mutu na biso ezala bloqué yango te ko fongola. Lelo président de la République soko akutani yemono na ko fongola ndenge Lumumba ba fongola ka tango akutani na bakoko ne kafela. Ta lelo ko mundela zonyoko la bino yango. Tango atali alobi oh donc ngai nde naza bona okoma mundele mais mundela okoma ngate. Ngana na pouvoir koleka e ba moni pena bo Lumumba komi mundele. Ake ko assister na ba conférence au mindele ba osala ba réunion ayoki secret nde bazo kanela moto moyindo azongi akomi moto moyindo a voyager qui a voyager et le quoi na ba koma ngote ba okomate est-ce que secret vandi tangu Lumumba moni nda yaki kugangela mindela lobi bobima pouvoir nano liboso fu ba pesa chef de l'état bino boni bosa cérémonie na pouvoir nini Lumumba eza esprit ya makasi pour ce que sengi il faut ça là parce que y a zana suka donc loba ki mundela bima mutakala mindele ba bima ba sous-vêtements ba kenda bazala ki na armée ils ont tout laissé en tout cas chef de l'état ce qui a gêné les a surchargé à travers l'émission oyo boyi bisaye afin de ça nous quitter a raté bokondi ya Congo yangwana na lobaka na émission de susu pasteur Paul wa na lobaka bo sala tous autres ya kondo Tshisekedi Etienne tikala na potote noki va bloquer le col bloquer ya Lumumba Mobutu pe aza bloqué boss Tshombe bloqué les lopé soit disant il papa Kimbangu bakunda na Belgique quoi ça donc pasteur Olobini papa toza nazo bakisaka likolo ya Emeli Patrice Lumumba nazo yokela ba congolais mawa mingi bazonga esika mondela atika biso eza mosika mais toye kozongisa bango Emeli Patrice Lumumba mondela okoka kosimba ye azwa lino na ye na lolenge nini maloba oyo Emeli Patrice aloba ya pamba eleki mondoki na lokito na Afrika mobimba na Congo mobimba mondela panike abimi motakala kei siko maloba wana eleki mondoki na lokito yo kopusa na pembeni na osi maendenge ni pozo alino naye et puis tumbi moto akozika ye nyoso siko lino etikala kande ni te to senga na tata mokonzi wa mboka président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Congo esepesami na maboko na ye arate occasion te asi ayamba ayambi déjà ndenge akoti na bokonja babengi ye kuna papa Simon Kibango akei mangomba sambo esambi na likambo ya Emeli Patrice Lumumba afanda na ye amema ngambo pamba te abebisa bokonzi te oyo batindaki ye alongola Congo na pasi oyo toumeli na boumbu 61 ti lelo indépendance esakolami te po indépendance moto akoki ko dépendre lisusu na moto libanda te il faut sala na mboka na yo moko pe nyonso esimba azana force oyo nano esimba mi ata mutu moko te depuis 1961 bakoko babimi na ekafela na 51 autorité moko te atikala kosola na bango pona kolakisa ye force oyo bakangaki mondele bakendaka na Belgique na ba France na ba Lourdes eloko te bazodindisa bango pona ko capter bango bakende komona secret na bango wana te secret eza mosika te eza na ekafela secret eza na imposolo mako esika bakoko bakende ko bomba aya avant pasteur peut-être ba au lieu to de na makambo ya pamba ya lino ya Lumumba toza sûreté soki eza ya ye eza ya ye te il faudrait que bana ya Lumumba awa tozolo baba yokela biso baza la sûr voilà bondi maté aventure oyo et ko sala netu ba pakoli bino pa voilà bana ya Lumumba bana nini bazongisi bike ko na biso te na interférence des akuna bon ba wele likaka lino ya Lumumba tozo kende esika na lobby boye parce que to osila na bango na Bible faut koma livre na biso ya misatu ya moto moyindo kokotisa ba kombo. Alors là vous tombez ndenge moko na bato ya Nouveau Testament et à Troisième Testament ya baluba bakendeki na Kasai basala ki symposium na lobaki toko sala tout kokutana. Ce qui m'étonne
façon olati chapeau na elamba bango mpe balataka ndenge moko non eza ngonga nga na bande nga personnellement na bano mona aventure depuis 2018 na bandi ba course oyo avec tous les galères mais lelo en tout cas na nesengo lelo naza nesengo ya makasi papa pour makambo mingi na komi koyoka soki ewumeli eza 2 semaines pour ça soki ewumeli et puis lelo je peux mettre ma main à couper tango nzamba lobela inga pona Félix alobi Jean-Paul yebisa mutu na yo po yabenga mutu na ngana omoni mutu na yo lokwa lingo kate bokonza Congo eza bien mais tozo banda ko lia ye bato nyonso baza autour na ye bato ya ndimelaka soki ye alobi nde ya sali tozo banda ko longola ye ba être cher po azongisa misu na ye epa na biso bakoko babundaki makila ezwa kuganga peuple congolais longwa na souffrance ya mikewa et puis nzamba la kisa ngai il doit faire attention il va na lobby yango s'il a trop confiance na batu voilà en tout cas bakoko bakolongola bango batala so et pas yana et puis ezo mema yende na liwa parce que eko kotikala yo moko bakati betape otikali yo moko po baluka moyeni na osani ya koisa yo to kotanga bakombo te mais liwa we uti kozala récemment nga nazwaki yango une semaine avant na lobeli pe batu na lobeli Marc Mukendi a pilote na yebisi na lobeli Mambu Nsila a uta pe poto aza a na lobeli Mama Zozo ya Fofat à travers Ans na sali émission na commune ya Kalamu na bibliothèque ya commune ya Kalamu j'ai dit ça c'était le 21 mai na lobi yango viki tenge Yesu azokufa nga po nzamba lobi azolongola lokwa azoyoka bino te bokomi mikando officiellement bosali ba démarche officiellement sikoyo tozolakisa yeke biso soki mupepe oyo tosalelaka ekomaka kote bango baza te nzamba azoko agir nde yango tozosenga na chef de l'état en tout cas na bolingo ata bakondima biso te po toza na bamituka te toza na bacostume te chef de l'état atika na ata mambo lumumba vayamba biso soka yambi biso nde tosali mambo lumumba soki te totie bakongolais lelo les 11 comme témoin des événements où ils ont se projeter d'ici là soki mokonza mboka yoki te mais ils ont bolingo to pas confondre te que guerre non si le plan spirituel est fait à lumumba na bakoya oyebi makamsu yo za ndenge babala kamba mi balete donc fait wana soki basali yango esili ya koya kozongela ngwe kozala te sikoyo bino bosali fete na muto akenda kobimisa matanga oza na mikanda ya morgue sikoyo yo te muto tindaki lumumba baboma lumumba pona yo te yo kende kowela kozwa nzoto na ye bakita wala nde batindaka lumumba bango nde tozosala remise reprise wako ya awa akovanda awa avandi président avandi nde babengaka ye homologue basali échange wana be to introniser mokonzi roi tozwi epée oyo ya mokonzi oyo bayiba topesi yango faci parce que yango eza signe ya bokonzi siko roi ko yawo epée na ye bayiba kwa maboko pamba est-ce que les Congolais comprennent toza pe na posa bato je sache oui na nyonso na yuki pona zonga na mutona moko na zana ngo pona pasteur makambo to beta masolo ya bafayulu election non et vous arrêtez papa il faut vendre occasion ya liboso nzamba pesaki faci ezalaki consultation asali yango mais objectif ezalaki atteinte faki ayamba biso parce que tozalaki na liste nde tono tozwa mikanda ya royaume ya Congo nde ya bengi siko bapoliticien bato mayele botala na 1900 boye mundela sinyaka boye tosala nini yoka nania que ne pas passer la pêche au na kati ya monoko yo nanga to andenge moko merci avant to koma na eloko bozolo ba ya ekafela signature et bimaka yango no moni biso to biso makambo ya qui est congolais qui ne l'est pas parce que batebele na assemblée nationale na ba sénat na ba gouvernement balini mingi baza ya awate ba boyi mindele tilizaka bango pour likambo boloba et ça les baté parce que ce qui est beaucoup bango idée parce que yebi que non na sima comme na eloko so ba komi esili or nalandaka na Cameroun nalandaka na Côte d'Ivoire nalandaka na Bénin nalandaka na Sénégal nalandaka Guadeloupe Martinique tout le monde dit ceci Congo sur le télémi Afrique yoso
etelemi soki Afrique etelemi monde échanger Congolais yé moko nde aza na conscience ya eloko wana te. Oui, Voilà. yango toyei kopesa conscience nga ntango nakomi papa omoni lelo faci amoni kaka nzete oyo makambo esili mpo na nini ordre ya liboso ezali mopaya nyonso aza na congo abi toza na makambo ya père de mare te mpo ntango tozorekomande mabele ezokotosa mpo bakoko baza na mabele ntango bakobeta mbala misatu na mabele topesi bapaya nyonso 1 mois bazonga totikala biso na biso totikala kobongisana Lumumba alobaka kanga mundele azonga ezalaki mambo balwa tokendaki na assemblée ebima le pouvoir là voilà lelo arme te ebeta te mpo balobaka munduke soki obetaka na mopepe ebeta mpo nzambe biso toza na ye aza mopepe na télévision merci pesa biso différence entre sikoyo Nzakomba epai na Kitawala tia yao tia Fumukimbangu place oyo tia sikoyo baluba oyo Mwamba Kisimba oyo bazwaka sango otanda bango ndenge Nzambe na Kitawala tokosukisa wana lelo na oyamba bino lisusu tokotika na nzela te bakoya kofika biso Nzambe bomona kaye ndenge nini bosantaka ye nini so moto alingi asola na Nzambe asololaka ndenge nini asalaka ndenge nini Fumukimbangu na minute oyo mpo motu ye moko aleka na temple te asentire Fumukimbangu ezalaka ndenge nini en passant moi je vous dis jour on amonaka que président Félix akoleka chef de l'état avant campagne ebanda nde jour na akendaka place Fumukimbangu azali nasi naloba mona baémission plusieurs fois chrétien maintenant surtout qui prière muke na omonaka ndenge na omona boy mais akolala tina kenda tant aussi ça va expliquer bien comment c'était quand on a essayé d'expliquer ngo na komi na zui sango mais elongi ya Lumumba na monaki yango ya Kimbangu te ezalaki nde ba pierre précieuse ba chrysolite ba saphir ba émeraude ba diamant ba des actifs place na katikati na yango mwinda moko ya bleu oyo esalaka neti na ba réchaud ya gaz pembeni nango neti ba mwese nayoki maloba tosololi tosilisi namoni porte efungwami yango moko me nga nasimba mabele te nazali kaka likolo nabimi na porte wana nde na fenêtre oyo na ngambo fenêtre nano ezalaki te natie tableau nalobi moluba nde azoleka Félix akoleka bafinga nga fu baloba oui c'est ça les Congolais ntango siko président Félix aleki tala esika problème ezali bayebisaka ye na Ghana batie mafuta ke okei okozonga président de la république ebisi ngai président ya sikoyo aza moluba Félix akoleka mais tango makambo esili Félix ake kotala na Ghana mais biso oyo toa pembeni babenga biso nde problème ezalaka koko ya wana divisé pour mieux régner c'est babenga biso te au moins kuna esika bamonaki eza mboka mopaya kuna akendeki mais biso oyo tomonaki epina kobunda nalobaka yango sans kobanga te moto abundeli Félix oleka ngai awa aza te mpo na maîtriser bafayulu bakatumbi bambemba banini opinion na poto bamosusu baye kozwa courage baye kolanda na bandanga mokuli banda wana madame alobi osali nini okokomisa biso kabila azala na mokonzi alors Nzakomba Fumutulendo Vija Mukulu bakombo nyonso wana Nzambe aza nani andenge nini kosola naye ndolenge nini Fumukimbangu na batata mibale. Merci papa. Merci na motuna wana. Nzambe azali moi. Nzambe azali sanja. Nzambe azali mopepe. Amona na kate. Mabele. Nzambe akufaka te. Motonde o Nzambe akelaki akufaka. Mais Nzambe akufaka te. Esprit ekufaka te njoto nde ekufaka. Nzambe azali mopepe. 0 na 0 amona na kate.
Papa Simon Kibango, Mwamba Zelom, Kisimba Janvier, Bailombo Pierre, Bajakali Afiongo, Bazali, Banvoye, Oyo Nzambe, a revelaki. Bango siko baza wapi bakufa, mais liloba ya Nzambe kufa ka te, ya zali mopepe. Ya mona nakate. Yende moi. Angengi, pona kotala mokili mobimba. Pona osa relation na Nzambe zali kotosa. Liloba ya Nzambe. Na siko liloba ya Nzambe eza wapi? Liloba ya Nzambe eza Bible ubito osala ndenge. Liloba ya Nzambe ezali soki totali na Bible. Na Matthieu 22 36 37 suka na 40. Mobeko ya liboso Nzambe apesaki epai na biso po toyeba kosambela. Linga ye yawe Nzambe na yo na motema moko na makanisi nao na mayele nao nyoso. Ya mibale oye kokani na mobeko wana linga mozalani na yo lolenge yo moko zomilinga. Na Congo bolingo ezalaka te yango toza na problème. Kaka profit. Lokuta. Idolâtrie. Bolingo ezate. Dès que vous avez un message vous avez ba TV mususu bakoloba bofuta quand même. Voilà. Non ebele ko baboya. Bakolinga te to leka. Lokola toza na mbongo te eloko ezokanga message oyo lelo papa na Kinshasa po ekomela tata mokonzi wa mboka ezali financement toza na eloko te lokola nauti na zamba naza na menya te nani akoyamba ngai ndenge oyambi ngai lelo yango nazoloba ke nasuka en tout cas Nzambe ya bakoko na yo tango lobaki ke nalati lokola bino ndenge nini loko ba loba te likambo ebandaki epa na yoti yondo yeli ngai na Equateur ngai nde na simbi parce que epa na yo moto elekaki makasi pression ngai sikoyo na simbi na ye kozongisa ezonga na ebandeli esika ebandaki po mokili esa nini efanda na kimia. Nzambe azali moi eloko ekosenga changement de mentalité mokonzi ya mboka akanga ba église abenga ba église nyoso oh papa Kibango oh protestant na catholique baza ba église na biso ba mission na biso te mission bayaka ya colonisation basala yango mokanda ezali na ekafela oyo esengeli mission catholique na protestant babima na mboka na biso na ba musulman esengeli mission de l'indépendance. Voilà. Actuellement, nabakisa eloko moko. Te na sisi te. Pona kolakisa papa eloko Nzambe azosenga po moto. Ayeba lelo tozozanga eloko moko kozala contact na Nzambe. Nzambe ezali bokoko. Tali Bible oyo bakomi bokoko ya Yesu. Oui. Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Isaka, Jacob abotaki no ba yekotanga na bango na bango. Wana esika bayaki ko kabola biso ko panja biso ke to comprendre te. Loma Hollande Angleterre Belgique esika bazwaki pouvoir epa na biso. Ba obito tinde la bango na Nouveau Testament na Ancien Testament esambrouiller bango ba yebatina te mais nakati ya makambo nyonso 4 évangiles est l'ouest nord au sud. Matthieu Marko Luka Yohani mibeko mibale. Linga Nzambe olinga moto. Lokola Congo Afrika bolingo ezali te ndio moni mondele azonyo kola biso te ngai naza mongala yo za moluba naza na tine pa na ote ou bien yo oza na tine pa na ngai te mais Nzambe alobi linga mozalani na yo lolenge yo moko zomilinga bakoko balobaki na ekafela ata mondele ndenge asalaki biso mabe Ephésiens 4:4 njoto ezali moko makila moko molimo ezali kaka mo tozongisela ebolamu mabe na ye moko ekofuta ye epai ya Yawe Nzambe oyo akelaki biso na ye parce que ayaki na mboka na biso abomi biso toyambi ye ndeko na biso mwana mama na biso tobotami libumu moko tokabwani nde na poso toyambi ye tolakisi ye Zamba amoni bomengo na biso aye ko maltraiter biso na bomengo na biso moko yango lokola Nzambe alakisi ye ke ekoki pona mboka ya Congo pe Afrika zonge pa na yo mais toko yamba ye kaka mais akende na anu esengeli to bongisa voilà to lingana tala ba pasteur place sili tala ba pasteur ya lelo mate ya bazoleka na TV kote Nzambe alimbisa bango faut mission kitawala ate ya mokili gouvernement azali apôtre de Dieu oya kobatela kamibeko mission azali moto oyo
côté ya kabato pona ko changer bato molal civilisation association que tolingana tozala moto kaka mo bazolega na TV nzambe alobaki mama na yo azandoki mama na mwana bakomi bitumba nzambe ayebisaki ngai osoli na nzambe eloko yo ozosala na motema na yo eza ya solo 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 elobi nzambe alobi moto azali tempelo na ngai oya kobebisa bomu ya moto ngai ya nzambe na kobebisa ye na makomi ya Bible ngo bazotanga 1 Jean chapitre 4 verset 20 elobi soki moto alobi ki alingi ya nzambe azali moto ya lokuta ndeko na yo ya amona kana miso alingi yete ndenge nini akolika ka ya nzambe oye amona nano na miso te tozonga papa mokonzi ya mboka akutana na biso bakitawala nde bato oyo babotaki gouvernement congolais po mwasi nde moto akumbaka zemi tango berge azalaki awa gouvernement congolais ezalaki te gouvernement congolais ekobotama nde na mission kitawala mission azali mwasi gouvernement azali mobali bafanda basolola bapesa ye mikanda oyo mondele libala ezonga atika kozwaka maloba ya mindele na kamwe ba français bakomi kokota na bakombo na biso est-ce que oya coloniser biso na Congo awa ezalaki ba français ou bien ba belge non et comme ndenge nini France soki alobi il faut tata mokonzi mboka atosa mais est-ce que tata mokonzi mboka na biso soki alobi a France ba otosa bandeko na biso ba noir bazana poto kuna bazonyo kwama est-ce que bakotosa yeke lokola aza mokonzi mboka batosa pe bandeko na kuna pourquoi kake pa na biso a mondele aye atie loi tozonyo kwama tozobetama biso tozolala libanda mondela ola na ndako bolingo epa na biso moko ezate yango mondela bimisi biso bazoba nde na mutuna wana nzambe azali moi nzambe azali mopepe nzambe amona na kate tolingana comme ça relation biso na nzambe toyeba kosambela na identité na biso lokola na monaka nzambe ya koko lokola ngai koko na ngai lokelemba nzambe ya koko na ngai lokelemba sunga ngai na créer na sala téléphone tikana ekosepisa bande baluba bakucha simbisoso ikamboza pasi ya simbisoso voilà alobi maweja mvija mukulu wala simbisoso voilà ndimula kweba kuyikira neba bwalu mutonda mwanyimonzo nzambi wani nzambi wa bankamba bakoko abadiko tanga voilà kako nyimema milambo nombi voilà we kulela kabamba milambo tatwende wa bwana mzuti bwalu mbuntonda nshima yeba nyoye njubusandi ndala toujours kamana mpeta chiheta baluba bazali kuzu voilà yango wana sikona ningi kosepela moko na nzambe na yo na bakoko na yo na kimongo ko bazali bayoka voilà ezali lisolo ya baluba te ya baindo kuna baluba bazi soso balobi ndingwana e kuna epana bino bokosala ndenge epana biso tozwi soso tokati ye mutu bango pe bakataka et voilà naloba ngona munoka mboka na biso ndenge oloba civilisation association moko nzambe ye moko mokonzi ya mokeli ya bikela munyoso we bokeli onemaki baoyiba umaka bale na bokili emi bona okawe lokelemba lokisofa ya mako isofa ya onota kisofa ya lokelemba nso ya yondela na ina lianza komba ya bankoko bakami nzakomba ya muamba zelo nzakomba ya kisimba janvier nzakomba ya ilombo pierre nzakomba ya Jakaria Fiyongo nzakomba ya Bokumu Eliansi nzakomba ya Impempe Bernard Nanga Lonkaya Wanya Nkele yomba yinewe isunge libota li Afrika noire libota ika prophète Jazelite fort parce que nzakomba wokaki bondele wanya onkake mipe wanya lango konso unga kanjela nsosa ila kanja komba ya bafaya nso ruta wensa ile nzakomba ya bankoko bakamiwe nsunge libota likami so le mana bonkanda wa njemba chapitre omoko lima verset ya batano so le mana bonkanda wa Yohani chapitre libwa lima verset ya ntukuifela libwa so le mana bonkanda wa Yosua chapitre
ya Jomi lima versia ya ntuku fait la sambo ima versia ya Jomi nangandene na bonkanda wa nsau chapitre ntuku isa to lima versia ya sambo so lomba ba oyiba fe ya wenja komba ya bankoko ya batata kami tompimela ke onkaya alleluia amen amen amen. Olataki pembe pamba te. Eza na elengi moko boye. Oyiba tata moto yebaka koyemba. Oui. Eza na elengi moko. Voilà. Ngai eza difficile, moi si na ngai yebi. Nzembo a français na ko yoka ba makambo susu. Mais cantique. Oui. Pona kubisa nkolo. Yo kuti ngai yamba. Na fandi bona za ko yoka ya français. Oh ezo. Esimba kate. Ye oyo. Na ko yoka ngona kimongo atano yoki kimongo te. Kaka melodi wana na ebetero tu. Ma betero bi félicitations mingi. En tout cas, les jeunes. Oui. Makambo mingi comme pas ba jeune hein. To su ki sesika wana. To ka télévision, to za rendez-vous mususu. Oui. Les jeunes surtout. Bino nde beaucoup na Facebook. Sauf que le Facebook zo ko lukamasa za mutakala otala yi. Bino nde beaucoup te rozo croix. Po bolingi bozo mbongo ya bango. Bango, folo ba mingi bango. Ouais. Yo zo représenter ba jeune. Oui. C'est ça qui est jeune. Jeune qui ligo mwana. Oui, na yeko sauver ba oui, na yeko sauver ba jeune. Po bala oboyi maté ya bakoko. Oboyi maté ya bapara. Bolingo komi ya bino ba bassin, ba lèvres rose. Biloko ebele na minute oyo. Oyo ba utaki koloba wa ke ba nkumu ba loba. Tika mundela ke ndela bana oyo basi ba baby. To sala ba bana mosusu. Est-ce que vous êtes prêts? Jeunesse. Parce que biso tokoli tokei bino botikala na matin oyo. Poko sala nini pour la jeune? Merci beaucoup. Nangina renforcer le moko. Na pesi madame moko anciennement Bunzemba Mbote. Oyo andimaki kotika poto pour pouvoir accompagner Jean-Paul Katota Kirikou. Pourquoi? Parce que à la révélation, il y a le président Félix depuis 2017, je crois. Oui. Qui est comme président. Tant que Yokinga avec Jean-Paul natiki poto nazoya parce que Kimbangu alaki sangai makambu ya Congo. Balaba na nzete moko ezana Équateur, nzete mususu ezana ba Congo. Oyo kobikisa mokili. Lelo papa Kimbangu bato belé ba pesi forme ba pesa kae. Mais papa Kimbangu était kitawaliste. Ba kutanaki na Befale centre. Bango nyonso ba bundaki. Numéro na ezali ba pesa ka numéro asambela. Yo za numéro sapato. Oza numéro na téléphone. Oza numéro à lunette. Mais er to osambela po ni to sambela na ba numéro wana te. Yesu osambela Yesu na numéro nini? Le code. Yango sika bato babungi. Lelo nyonso ka so président bengi to vandi. To kozonga sika moko. Yo protestant utaki wapi na catholique zonga na catholique. Yo rêve utaki wapi na protestant zonga na. Yo kimbangiso utaki wapi na kitawala zonga. Tous force to chito sa ile to mati. Pona lelo ba combo yango diviser Congo. Tous susu na temps wana te. Jeunesse lelo ngala zo ke la jeunesse à Congo mawa. Mais na sepela parce que bazalaka prêt ya ko s'adapter na eloko. Congolais lelo soko pesiye fulu. Mais ça n'est la fulu quand lobaki. Oui. Amoni ngo pe bien. Amoni ngo pe bien. Lelo o kaka soki to bandi ko pesa bango mateya ya malamu. To salini bakozwa. Alors pour réussir Katota Libi Sangai Borobi a un pasteur que bakangana l'église belé ils ont embrouillé bateau. Non. Bakotika église ce qu'on a sens sur lobby tozongisa t'orienter tozongi nano totelemi na ko classer yo za mukuse komoza na sima muta mulai faut les galiboso to classer nano ba voilà c'est-à-dire on ne supprime pas que c'est non tozongisi et puis toyoka évangile nini tokoteya voilà parce que arabe na Tunisie pourquoi ma président de la République faut zala des pères et des mères tunisiens et puis musulmans parce que ozobate la mobeko ozobate la doctrine oyebi ke aweze ekilande na lobaki la fois passé que eloko zoboma Congo parce que Chibaou ezali na gestion ya choses publiques te. Vous comprenez un peu? Tout le monde est libre. Tout le monde est libre. Tout le monde vole nandenga lingi mais soki tozui ekila yango na royaume de Dieu. Soki tozui ekila tozongisi na Congo. Mutu ayebi ke avant tokenda wa tolapaki ndai na miso bakoko. Soki na yibi ekosala nini? Ekokangama
papa automatiquement ba 20 millions ba 5 milliards sango na matoi na biso ici esili pour ko bomayo ou bien mwasi voilà il faut ban et puis mbongo ebongi et to baki chibaou yango moni lelo muluba azui pour acha chibaou na pouvoir même à cause à la tête azan de kwa bandundu mais afandi bakanisa ni bakokoro mais ko simba ndenge nini parce que ezana batu oyo makila wana ezali même si ayebi nanu te azana descendance ya bakoko babundaki pona s'activer ezozelaka ke mokonzi amoni asimbi na maboko badindisi ye na mai abimi peto abuo pia. Alors là il faudrait que ba chaîne ya télévision ebele ekanga mais pour que ce qui est comme au moins RTNC mobutu azali makasi pona ni tozo koyoka kaka RTNC mais ce qui oyoki RTNC oyoki RTGA oyoki Télé 5 oyoki bona bona ce qui ba message eza moko bien ce qui eza ebele ba mbrio mais déjà tant tolobi que il faut ko sambisa mangomba tant chef de l'état zo benga ba pasteur ebele bazana ba chaîne de télévision na bango ba opesa évangile lo bango mais ce qui to vandi to sambi to chi ordre mokonzi chi ordre makambo na nyonso en un clin d'œil ici mota muza yaki alobi bokangi moyibe soki bolingi botiki soki bolingi bobomi basila to bandola la bilamba libanda te lelo ozo ka ba loi ebele ezape ko s'appliquer te pona nini la force on n'applique pas la force. Dieu c'est un Dieu qui punit mais oye comme Dieu a tant de la grâce to côté na grâce mozo ibaka parce que bon na lina loba na place wana moni makambo nyonso wana sifesila tata mokonzi wa mboka président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ayamba biso akita na ekafela bapesa ye mikanda oyo ya indépendance oyo loi nyonso alors soki sikoyo akiti te na ekafela marobi boya oui to solo weza mambo cuisine interne toko solo la na bango na TVT na komi cuisine interne non na ça nini to ko bango après micro voilà wanto ko loba chema ezali nganga tika ka temple te pona cérémonie nganga tika ka temple te pona cérémonie nyonso tu eza na place nyonso tu signama eza na place même les monuments mais c'est-à-dire il y a un gardien de temple oui même les monuments où il faut bacha na ba place où il faut bacha yango bani ezali plan mauvais excusez fachi soka raté logo yo eza po muto ayoki message aboyi ka pota musuna muswahili yaza mukongo za pembeni na président ndabo ko transmettre mabanga te soko transmettre te les jours à venir nzamba olongola kayo kolongoliza te kozanga musala okufa na oloba ngo clair ozokufa isili po bato mususu ba ko diriger Congo lobi yangana bokutaki bazolongola matiti ya mabe mo frère bota bien voilà mais ba combien ngopena mukanda otika bango bakola isika moko tukosala nini distingo e kosalema tukoya ko na Matthieu chapitre 7 verset 20 ou bien 15 alobi sengeli mbuma ya mabesa nini elongwa ya malamu esa nini ebota tata mokonzi ya mboka atika komona pasi te moni bana ya Israel tango babimaka na bombo bakendaka komema sanduku ya mibeko bazotambola nango na cérémonie ya makasi ekafela na baobenga ye ya kofandisa libela moto akoya kolongola na bokonzi azate parce que oyo nzambe atie bokonzi moto moko akoki kolongola te bokonzi oyo lelo oyo ezosalema lelo yonde otie ngai na tie ye soki yo décider ke longola moto yo tiaki wana akolongba mais soki nzambe atie bokonzi na ye moye bolongola ezate eza na ba mikanda o mondele asinyaki nzambe robine te pona yo tikanga na loba papa ngai abangi tikanga na loba pona yo omoni yo naseki eloko moko eloko bato mosusu balobaka to boya bible te baoyeba koloba te bible ezali épreuve oyo ezali kolakisa maloba ya mondele eza lokuta oyo fongimango aloba voilà botanga bible bokokanga bango kaka na bible yango nde tosimbi yango remise la bible na oyo ayambi mwana ayambi tata oyo ayambi tata ayambi yo oyambi kita wana
aussi oyamba kitawala na nonga na botami te po botami na makila ya kitawala bakoko na onde babundaka na Congo oyo okoki konyoka makana na Congo te pourquoi pas bango ba ministre yo zali lelo awo fandaka na ndako olobelaka bango ba ministre yo découvrir secret ya mokili yo zali na ndako bango na ba bureau te bureau wana omoni président Mobutu Bokonzi utaka nde na ekafela Emery Patrice Lumumba maloba ya yaka koloba discours wana le 30 juillet utaka nde na ekafela lokola yo yambi kitawala papa yamba kitawala na motema moko na makanisi nyonso pe loba likambo na mongongo makasi il faut ofanda na bokonzi ya mboka na yo ya makila ya bakoko na yo ya lipanda o bakoko bamundela ki Congo pe Afrika Noire moto nyonso ya ko accompagner likambo oyo po bakoko basengaki bana ya mayelo bakokomisa likambo na bureau ya leta ete leta alanda mikanda esika babomba pona mokili na biso efanda na kimia nzambe apambola yo na libota na yo mwasi bana libota mobimba nzambe abakoko na yo apambola yo continuer na koyamba biso awa toye topesi yo nini so totali na misa na Actes des Apôtres chapitre 3 verset 3 tozana eloko te touti na zamba eloko nini nakozwa na pesa yo mais liloba oyo ndenge bakoko bapesaki Emery Patrice Lumumba aloba pe mindele bakangami liloba yango ya bakoko ekomi epa na yo bimisa yango ofanda pe na kiti lokola bango bafandi omoni kiti bango bafandi wana eza ya bondoki mais yo kofanda na kiti oyo eza na trash te ya pembe oyo lati tala lelo toye kosala est-ce que tango biso tozoya yo yebaki ke biso tolati boy tango yo zobima nga na yebaki ke yo kolata boy eza pembe pe to nzambe asi alakisi ke mokili ekomeli yo nzambe apambola yo penza na mokolo ya lelo. Merci mingi nzambe apambola ngai déjà na koyamba bango plusieurs fois wana tokobanda kotraite sikoyo oyo eza introduction bayebisi bino ke bazali basekret ezalaki ndenge nini tokoya tour mosusu tofungola kati tofungoli na 1951 ebandaki ndenge nini avant même 51 même avant po ekoma na 51 39 ebandaki 37 ndenge nini 1921 ezalaki ndenge nini tango nga nasalaka baémission napesaka bino bahistoire ezalaka vrai parce que eloko batangisa biso depuis école primaire eza histoire ya bato mosusu na biso moko toyebi yango te yango tokomaki na niveau ya koboya ntina kombo na biso basi na biso baboyi suki balati ya mundele osalaka boye moso otali poso ya mundele na pembeni okondima te sadi pembe na mosika eza kokosa opusani oh eza yango te mais yo otali boye ezala pembeni ezala na musika c'est beau à voir yango na tolobi biso nde nzambe asalaka bato liboso oui maboko na ngango mundele ye maboko na ngango moto mwindo ye awa eza rouge indien ye biso nde bakolo humanité place nyonso etelema sauf Afrique pour réfléchir quelque part tozonga tokokanga image ya demande d'audience basenga à un moment donné tozaka na soni mundele koutata wapi musika président akoyamba ye mutu nyonso kote akoyamba ye résultat ezali yamba bana ya ndako bana nyonso ozala bango ya ndako baaforme moko te bamentalité moko te papa nyonso azalaka nini ata mwana na ye ayibaka soki alobi kaka papa omoni papa abaluki nini nga boye na boye bolukela ye eloko azoluka mais yo tika koyiba tika kitawa na ye ya pembeni na chef de l'état yoka nano bango oyambaki bato ya 3e testament bayebisaki yo makambo na yebi oyo bayebisaki yo oyo mpe naza oyoka awa yamba bango les chinois aujourd'hui bakosola Confucius bakosola Bouddha baa na soni te biso soni tozwa yango wapi tozwa soni pourquoi soko za ko se rappeler na boyaka kobenga yo Félix Antoine na bi za kombo mindele na sebraka mingi kobenga yo Tshisekedi Tshilombo moko antombolo eza ilengi moko boye parce que tango bokendaka ba réunion François Hollande Emmanuel Macron nasukisa lisolo kutu nako image oyo bakozwela bino depuis 31 mai 2021 oh kutu récemment ici
Dès récemment. Ya kala eze belé, naza na ba papier belé. Nakolakisa ngo na télévision bakotanga. Bo yambelo ko moko yango esalemi. Mbata oyo babeti Macron ezali mbata ya nkolo balongoli ekibokonzi. Bon mona teke eza show. Oyo abeti mbata nde ayebaki te eloko azosala. Me milimo ya makambo mabe Macron azali ko raisonner kosala na Afrique. Afrique, oui. Kosala na Congo surtout. Na yambeli abandi ko yamba Félix Tshisekedi ko benga be ye. Envoûtement. Beti mbata oyo akemokonzi ya garçon wana esisi. Atako ye candidat lisusu bakosemisa makambo po bomo na neti etushaki te. Enfin, kokota ya Macron, cathédrale mibale ya catholique, o ya puissance terrible ya monde, ezikatu. Bakotisi Covid, na mayele ka Afrique ekosila, Afrique akeite. Babundisaka président Félix ye moko, atikala ye moko, bamindele basangala o badesidaka kotia président tel. Mais président Félix aleka ayeba que aleka te po basala campagne awa aleka parce que bakoko basala campagne avant de ba placer ye lokola kendeki po na mission Fumuki Mbangu ayeba pe que na yaki c'est vrai et ça lokola muto abota maki ayoki papa si akufi avivra kana ete ayeba la kisi ba kundaki papa awa question mususu ezani aza kofanda wapi aza kolala wapi bakamara naye bazalaki banani abota mwana nini atika bomengo nini ta yango oyo chef de l'état aussi luka koyeba Fumuki Mbangu wango nesi bazalaki kaka ye bazalaki na banani so balobi protestant oui quel protestant esika baza kofanda mpona kosambela ezalaki wapi kombo na ye ya solo eza nani parce que même ata papa Patrice Emery Lumumba bapesaka ye kopesa mais kombo ya solo napesaka ye Okita Sombo nzamba apambola bino kopesa bango ba merci tosepeli soki bandeko basepe tozali tozo préparer voyage mosusu na mois ya juillet awa tozonga na biso zamba mponga na mesana muta zamba nakende otala bandeko osepeli kosunga mwa sukali mwa savon tomemela pe bandeko kuna obengi na plus 243 810 440 023 le 20 juillet awa on doit rentrer mais tozosenga na mokonzi ya mboka ata tozongi atika makambo nyonso to evanda nano ekopola te atika evanda ya Lumumba oyo ya lino atika evanda parce que babalaka mbala mibale te bakendaka kobimisa ebembe na morgue oyo oza na mikanda oyo bapesi yo landela badémarche lelo oyo bato bakanga nde nalobaki bana papa na bana mama omoni ntango président Kabila azalaki abandaki bien église catholique ntango acomprendre bango aye kokima na kimbangu akimi na kimbangu ake kodinda lisusu malamu parce que eza eloko oyo basigné eza basekret mosusu tokokoloba te pour ne pas aiser les autres toboyi bango te papa kimbangu azalaka ye moko te azwaka mpa enseignement wana ye moko te batangisaki ye bapreve ezali même mikanda mosusu totamboli nango awa eza na bacontrat oyo basignaka mpo na Congo depuis 1930 je mets cette livre au témoin ya papa Mpadi cette livre na tie livre wana en témoin bacode eza wana basigna makambo ebele mpo na Congo eza soki bafongoli wana bakomona toyeba mpe réponse belge apesaki ezalaka nini lelo tozolela este lelo tolelaka makambo ebele eza na kati wana oyo bakoko na biso basignaka bien avant mais ayamba biso makambo nyonso ekosila soki mpe banéglige biso en tout cas ane oyo ekosila boye te mopepe ekosala makambo yango elenge mbote na ngai papa napesi mbote na bandeko te napesi mbote na baimboka nyonso oyo balandi ngai na bolingo oyo oyambi ngai voilà napesi kombo na ngai Lokelemba Antoine Isofaya mboka na ngai ezali Liangola na botami na Équateur pour le moment toza na Chwapa na territoire ya Befa c'était Befumbo c'est foulé
lolingo papa na ngai sofa ya mako mama bayala nde na ye na lotomo ya bakoko Matthieu chapitre 28 verset 18 malako 16 verset 15 na yaki pamba te naza envoyé etindami mpona komisa sango epai ya bakongolais baafricain nyonso toumeli na bombo numéro na ngai ya telefone 081 52 38 784 oyo akozala na posa abenga azwa biyano topesi tata mokonzi ya mboka baverse oyo akoki komaniola ayeba ntina ya likambo wana surtout likambo ya Emily Patrice Lumumba verse ya liboso napesi tata mokonzi ya mboka mpe bayimboka nyonso Colossai chapitre moko verset 26 1 Samuel chapitre 16 verset 6 mokanda ya ebandeli chapitre 37 verset 1 pona liwa ya Emily Patrice Lumumba wana azali moto moko bakoki kotanga ye kombo bitanga atanga te sako fungola oyo yakangaki na ikafela nayebi te ebembe wana soki akenda Belgique soki elongwa na Katanga ubia bazongisaka yango na ikafela esika bato batindaka ye ndenge nini nzambe atindi moto pe satana ye kozwa moto wana na maboko na ye mbote na bandeko nyonso nzambe apambola alimbisa bato oyo baza na kati ya onturu ya tata mokonzi ya mboka oyo bazo kosimba biloko moko ezangi tina pona koamvute ye ke bakongole tozonga isu na bombo tokozonga te kita wala bimi na zamba na sele kuna babenga na korepondre bango me misala nyonso ya satana tosi totie libaya azozika. Merci beaucoup. Merci papa. Merci. Allez, au revoir.